Voyage à présent, la République des Aïko continue itinérance. Lelo Isiro a participé qui n'a 60 ans et a bien heureuse. Sœur Marie-Clémentine Anuarite, mais c'est mon aîné. Et Salamé qui kuna avec impact na idéologie. C'est que hier, président de la République Azaki na Bouta, na Bazou Ele. Et si Kanini a bêta qui masolo na population Oyo, Bazalaka kuna na édition à Lelo. Bokota la ndenge ni transport et zone qui sous. Pas si na Kinshasa na ndenge ya kosakalate. Ba kondi vraiment pardon. Population tokuti na balabala ba sengi pardon ministre ya ba infrastructure o atala makambo ya nzela batika ko protéger na parlement so kazo ko musala te atika pe ministre atala makambo ya transport vraiment ce que boza bato soni et c'est que bo démissionner mais population balobi pardon bo bongisela ba condition magazine. Président de la République, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi va participer à 60 ans. Il y a bien heureuse Anuarite Boy Malam que Anuarite Azali Mwasi o ya lakisaki exemple ya Boyaki ko sangalana mibali tope ba soda o ba kotelaki ba ona couvent Anuarite ba bomaki atikala elembo pona ba jeune fille ya République démocratique du Congo ba détail bolanda na reportage oyo. Sœur Anuarite. Mais oui, ça l'a mis en présence, il y avait évêque et belé prélats catholique. La tête, il y a mon président et conseil épiscopal, il y avait évêque et la République démocratique du Congo, Monseigneur Utemi Liboso, il y a couple présidentiel, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, membre du gouvernement, gouverneur, invité Ndengue, Oyo se déplacer à travers le monde pour célébrer 60 ans. Il y a Anuarite Nengapeta Oyo yebi malamu na kombo ya sœur Marie-Clémentine kuna na Isiro esika akufaka pona kobatela bongo de boyer. Mais ezalaki na ambiance moko ya kosakana te bato nyonso bazwi ta le tambo surtout marqué na ba témoignage ndenge na ndenge Oyo basango na batu ndenge na ndenge bapesi sur Marie-Clémentine Anuarite. Yemoko président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na maloba azoki boyoka ndenge ya beteki masolo. Encore une fois, je tiens à vous remercier. Je remercie particulièrement les fidèles catholiques venus de partout pour leur présence ici, à Isiro, en commémoration des 60 ans du martyr de la Bienheureuse. Je remercie particulièrement son Excellence Monsieur le Nonce apostolique qui est venu ici pour la première fois à Isiro dans le Haut-Ouélé. Quel honneur pour nos compatriotes d'ici. Transmettez aussi, Monseigneur, mes remerciements à sa sainteté, le pape François, qui continue de porter la République démocratique du Congo dans ses prières quotidiennes et qui se prépare, vous l'avez dit, à béatifier un autre Congolais en la personne de Floribert Bwana Chui Bin Kassiti, jeune laïc de Goma qui a accepté le sacrifice suprême en s'opposant à l'entrée dans notre pays de produits avariés venant d'un pays voisin. Ce faisant, Floribert Bwana, à la suite d'Isidore Bakanja et de la sœur Anuarite Nengapeta, devient un autre modèle pour notre jeunesse. Nini ko retenir na vie ya Anuarite, c'est-à-dire mwana mwasi oyo abatelaki virginité na ye alobaki nzoto na ye apesi yango pona musala nzambe kasi basoda bakotaki bongo na couvent pona ko forcer na makasi ye aboyaki pe babomaki ye nde akufa lokola martyr. Lelo église catholique ezali ko reconnaître comme bienheureuse tokanisa na mikolo ezali ko ya tokozwa Sainte Anuarite na ndenge kaka masolongo ekendaka na Vatican, mais tisikoyo azana no bienheureuse molimo na ye epe manakimia peut servir d'exemple na bana na biso batondi na TikTok. Ouais! Hier, président de la République azaki na Bouta na Bazou Ele esika nini abetaki masolo na population oyo bazalaka lelo lisusu bandeko na biso ba Congolais bavanda te bazoyoka na lisusu na bapaya po bamema lisusu mobulu na liwa na mboka na biso. Mais ici au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à mettre en garde population pona lo yenge ya batu oyo bamembelaka bango masolo ya ba guerre
pe na ba rébellion ezangatina. Ezalaki samedi 30 novembre 2024, le président de la République a niataki mabele ya ici dans la province ya Ouele. Ici na aéroport ya Matari à Yambamaki avec un pacte d'idéologie. Na Premier ministre Madame Judith Souminoa, vice-premier ministre intérieur Jacquemin Chabani, et vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba et Longona Jean Bakomito, gouverneur ya Ouele. Population et yaki koyamba na ndenge ya kosakanate mobilisation tous azimuts bandeko nyonso ba memama ki na centre-ville pour na koyoka premier citoyen ya république na malobana ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cadre ya voyage na itinérance oya banaye ko sala depuis Kisangani Okatanga Lualaba Tanganyika pe mokolo lelo na iziro aksa mingi ache na ba travaux ya 145 territoires oyo ayeko ya inspecté ata la évolution na yango 60 ans ya bienheureuse annualité et qu'on célèbre le 2 décembre oyo chef de l'état et le mona molonga na première dame Denise Nyakero Tshisekedi ba kozala wana pona ko célébrer yango et le mona bana ici o 6 engagements oyo ya zoki tango ya campagne a expliqué yango bana ici o pona bien na bango surtout na makambu oyo etali bongo misala ya ba jeune. Président de la République a levé équivoque pour na kolobaka misala ya ba jeune eko créame na entrepreneuriat plus na privé pambate na public ezalaka limité yangwana lobi que atikali toujours na malobana ya lobi que Congo esengeli créer ba millionnaire mais la plupart ba ko créame en créer ba misala na secteur privé plus pambate l'état ba limite pe ezali batu o ba la rabino masolo ya ba rébellion boke ba pambate pembeni bazali ko convoiter République démocratique du Congo et puis bazali ko linga ko zwa biloko na biso to pe ko zwa mabele na biso peuple il faut botelema peuple il faut bozala attentif maloba ya Félix Tshisekedi bandeko na biso ba congolais bavanda te bazoyoka na lisusu na bapaya po bamema lisusu mobulu na liwa na mboka na biso likambo wana bino batu bosi boswama na yango bokoki kondima yango susu te tokani bondima maloba ya sukali ya lokuta te pour la constitution de la République président de la République azalaki clair pe alobi intention na ye ya koyeba bongo ko réfléchir elongo na ba congolais sur avenir ya mboka na bango ezala pasteur ezala sango ezala mutu songolo to pakala akoki kopekisa congolais moko te ko réfléchir sur makambo ya mboka na bango misala ndenge na ndenge ezali ko salema président de la République a rassuré bango que azofana na bango mikolo yo po ayeba ba problème nyonso o ezali pe akosola na ba couche nyonso ya batu oyo bazalaka awa na iziro et sengeli boyeba ke dimanche président betaki aller retour vite fait na province ya ba Ouele na chef lieu nango Buta esika nini ayambamaki epa ya gouverneur sur place pe akendaki ko solola lisusu na population oyo bale kozela kuna mingi surtout na masolo ya 145 territoire alobi na eko vérifier misala oyo ezali ko salema surtout ba édifice public oyo esengelaki etongama ngamo ko lokola chef de l'état na eko vérifier soki misala ezali ko kini malamu président de la République a sukisi malobane na kosenga na population nyonso bazala vigilant pona kobatela mboka po eteni ata ya mboka ndambo ekende te na banguna oyo bazali zinga ya République démocratique du Congo oyo bazali kolinga kododa babia ya bakongolais na programme na ye président de la République a coparticiper na mama na messe oyo ezali kosalema le 2 décembre awa na isiro en mémoire ya 60 ans ya sœur Marie Clémentine annualité oyo akufaki bongo pona koluka kobatela bongondo na ye to pe kobatela virginité na ye aboyaki kosangisa nzoto na ba rebelle oyo bakotaka à l'époque lelo yo annualité atombwami na bamboka nyonso pe na ba mikili nyonso est-ce que lelo na ba jeune fille congolaise ba annualité bazali nanu to pe annualité azaka ka modèle wana ezali sujet mususu eke yo. Visite ya professeur Vital Kamerhe na mission diplomatique ya RDC na Égypte esalemaki
avec un partenaire idéologie ba détail bolanda na reportage oyo. Ambassade de la République démocratique du Congo na Égypte et Yambi, jeudi 28 novembre 2024, président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, après Masolo officiel de Azalaki Nango, n'a autorité égyptienne. Ambassadeur Jean-Baptiste Kassongo, né à Yambi, président de l'Assemblée nationale, accompagné d'un rapporteur professeur Jacques Njoli, puis na quelques élus membres de la délégation. Professeur Vital Kamerhe a sensibilisé la représentation de la République démocratique du Congo en Égypte sur le rôle majeur que Sengeli va jouer dans la relation bilatérale entre deux pays Oyo Bazali Kotala désormais direction mon corps. Grâce à leadership, il y a président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a RDC, le président de l'Égypte, maréchal Fadel Fattah al-Sisi, des grands panafricanistes, Masolo Oyo Kofanda Kitoko, avec un pacte toujours dans l'idéologie. Président, il y a chambre basse, il y a parlement, à Sololina, ambassadeur PNA, représentation et RDC, sur la retombée diplomatique, il y a Masolo Nabango, Oyo, initié dans le cadre, il y a diplomatie parlementaire entre pays RDC et Égypte. Défense, sécurité, énergie, agriculture, énergie renouvelable, infrastructure, les alliés Masolo et Sengeli RDC Fandissa et le monde Égypte. Namalobanaye, Vital Kamerhe a précisé que Tozali na pays moko magnifique. Tout dépend ya Otolingi Kosala na pays yango avec programme il y a 145 territoires et président de la République, espoir et Zali. Plus grand problème est la absence et vision. Mais si koyo tozali na vision o ezali claire et sengeli to salaka vision na et salema ba richesse ya République démocratique du Congo surtout na est ezali ko attirer plus ba ennemis tout autour na biso, c'est-à-dire ba pays voisins bazali ko lorgner kaka na richesse na biso pour na koya koluka ko gratter. Mais ceux qui t'offendent ensemble na Afrique entre ba africains tokoki ko développer continent na biso malamu. Au lieu de ça, la sima ya mindele ndenge professeur Vital Kamerhe a précisé, a sensibilisé les sous représentation à RDC pour le groupe savons que va copier makambo ya malamu oyo bazali komona awa na Égypte pour faire bénéficier à RDC surtout dans masolo à 145 territoires cheval de bataille ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na suka sali tour ya ba bureau amoni batu o basala kakuna amoni lisusu lopango ya ambassade oyo ezali ko appartenir na République démocratique du Congo ndenge ezali ko se maintenir mais sengi lisusu mwa coup ya entretien pote makambo efanda kitoko toujours dans le cadre ya ko soigner l'image de la République démocratique du Congo awa na Caire mboka ya pharaon na Égypte. Keyo Association congolaise ya droit constitutionnel oyo sangisi éminent professeur ya République démocratique du Congo sangani pona ko soutenir démarche ya révision ya constitution oyo chef de l'État a initié ki kasi moko kati na bango a approuvé démarche on a te ba détail bolanda na reportage oyo. Association congolaise des droits constitutionnels ACDC bazali favorable na débat oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé na mboka sur révision to modification ya constitution ya République démocratique du Congo. Il faut koyeba que association oyo ezali na ba sommité ya ba professeur oyo bazali ba constitutionnaliste minene ya République démocratique du Congo pe bangonde bazali mieux placé ya kobete la biso bato toyebite masolo ya constitution. Jean-Louis Esambo, Évariste Bochab, Dieudonné Kalouba, Willy Makiashi na Paul Gaspard Ngondangoy ba manifester appui na bango na initiative ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur ya débat ya éventuelle révision et modification de la constitution. Kasi opinion esengeli et retenir que moko kati na bango membre ya ACDC professeur Laurent Onyemba azali contre démarche ya ba collègue na ye sur masolo ya constitution wana pe alobi que scientifiquement akoki kolanda démarche to penzela oyo ba collègue na ye ba emprunté te balobaka na français
na kati ya choc d'idée nde jaillit la lumière topé na ba makanisi ebele nde pole ekomona na pona République démocratique du Congo. Oui, mosungi wa Congolais Beltesco azali ko continue kosala musala malamu pona bana kisasa. Beltesco a une fois de plus kotalisa bandeko nyonso oyo ba client nyonso balinga kolia saucisse balinga koteka saucisse pour tezana ba bénéfice ebele saucisse à Beltesco ebima déjà comment nango Texas saucisse ezali saucisse kitoko oyo ezali na 6 saucisse na kati okokalinga ngo na maki okokalinga ngo na sardine ayo diamond to apollo to bokolia ngo ya pamba ndingana awa na tuna lipa na yo ozali kolia na sengo au déjeuner pe okomi na santé kitoko yum nono meti pâté de bœuf à Beltesco to abengi Dallas occasion pesa milio ya kolia ngo ya kosomba ngo ya koteka ngo pote Dallas pâté de bœuf eza kitoko makati surtout ba mama nyonso mapa en tout cas to sengi bino bosa la kaya ngo eza na ba bénéfice ebele ozali ko tcha couillère moko oteki lipa na yo couillère moko oteki kiyandi pa bande kono suba zali ya ko sepela pote yango ezali ngombe na ngombe misuni na misuni mokura ezate mafuta ezate eza na saveur ya kitoko ya ngombe oyo uti mboka Brésil tala particularité ya Dallas pâté de bœuf au Beltesco abimisi eza na marché kilikili okuti yango koleka yango te. Difficulté ya transport et comme préoccupation na Kinshasa pasi eleki population bazali kolela bakonzi bozali wapi kotambola na Kinshasa et comme calvaire Congolais akolobati wapi solution ezali kozoma te situation ezali ko s'empirer mikolo na mikolo ba détail bolanda na reportage à Faso Kirombe. Lokola mwana oyo azali kobokama na ndako ya mbanda papa pe azali na voyage moto akokipe azali te nyonso ekokomela ye esengeli asibir yango awa na Kinshasa ekomi mikolo nyonso na problème ya transport oyo population azali kosouffrir na ndenge ya kosakana te ala mukana tongo ata la muki 4h ata 5h ata 6h à côté le manare na ba air yebele pona koluka kaka mutuka po akende na ba occupation na ye ezali kopesa pasi pe mawa pona population awa mokolo ya lelo lendi selon ba renseignement oyo tozwi ba décision oyo vice premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba Gombo azwaki mosusu ezali ya kotala meta ya mituka o ba far na ezali ya kobeba ozali na rétroviseur te mutuka na yo ezali na couleur ya malonga te kokota na nzela te kasi ya kokamo ezali l'État ye moko abimisi atabisi te kasi apesi balwa population aleli l'État boy mauvais état ministre de transport abi karoya ba farte ça ba rétroviseur te moyebi mananzela ezaki osani bon ba konza l'État ba ngana muta prince na osenga formation te ba chauffeur de bien ça na bango information bana avant-hier na salaire non yon le PSL papa ma transport au biso to comprendre te en tout cas son excellence Jean-Pierre Bemba mes respects faut trouver des solutions pour ma transport vraiment na ministre biso ITP en tout cas bon mécana nous ko revoir banzela ezate do ba mbouteillage ezo kozame pour na transport ezate pour na ba mbouteillage kuna banzela pour revoir nano patronso où ils aiment mabe pour me rencontrer biso et son excellence monsieur le couvre en tout cas revoir banzela na banzela où ils ont un monopole na yo beta ko koma badada où ya décembre et puis non na zando bakota kebele baya ko soma ko mbongo wana ekota na hôtel de ville en tout cas banda 6h na zana réticipo yo nazwi transport réseau ya te et puis so ikangami na mbouteillage ceux qui ndeni pe doye ba te jusque là pour déjà de comme ceux qui week-end ça presque week-end pour 6 minutes parce que musala ngo donc ndeni OK musala ba bengani na musala c'est pas na ba oliandeni biso la gisha ça toleka na to du jour transport eza pasi makasi mikolo sakana te depuis mois oyo ya décembre nzela ezaki biso mon cher to moto mokola makolo. Là, nous pouvons demander à ministre Nabiso ya transport à régler mon transport. Et le ministre en fait ITP banzela ezaki. Et na nzela moko to ko lekoza mala banzela nyoso za ko beba. Ebite kisasa bakunda tous les trous
esalama wapi so ye na yolo awa mon cher nzela koleke ya te oke na Gombe nzela kolekeza te demando na gouverneur de la ville azwa engagement na banzela oyo esengi gouvernement provincial basala et na gouvernement national tosengi na ministre itope asala eloko moko ya malamu mpona banzela oyo toza na Kinshasa banzela ya malonga eza te asala effort sorte que na sorte tous les avenues ezala ata mona goudron ekopermettre so bachaussée ya minene eza kokangama bato bapota ata na baveni balikaka l'aise mais pour l'instant aveni oyo otambola yango tomotamboka na bamoto eza risque mpona ville mais toa na choix te kokamwa na badesizio oyo bazwaka awa na Kinshasa pardon mbadi toyebi kutu te ministre provincial ya transport ayebanaka te azalaka wapi biro ne ezalaka wapi pe asalaka mosala nini awa na Kinshasa kokamwa soki population ya Kin bazwi solution te ekopesa pasi pe mawa awa na mois ya décembre oyo tebite ndenge nini kosukila bakinois Kinshasa eleki partout. Oui. Tokomi na décembre mibali ebele bakomi na technique ya kokima basi pona bambongo ba feti na babiloko mususu basi basengaka bango mais basi pe bofungola miso po bayebisi biso ke mibali wana bazongaka na janvier biso na KNB to saleli bino reportage wana tango bazonga na janvier bo benga na bango ba congolais bazali bongo awa na micro à travers reportage au signé Mitima Futa. Mibali oyo bakimaka basi bakataka relation kaka soki tokomi le 30 novembre na 23h59 ye abandi ko créer ba problème ata mwana bato alali ya koluka kobenga kaka po nyonso wana eza nini koluka infraction po bape mananu wana ezali kokima dépense azali koboya kosala dépense ya mois ya décembre oyo po mwasi esengeli alata mwasi esengeli abongisa suki ya sika ezalaka nini na mibali yango ezali responsabilité to nini eza mabe wana nazobenga yango directement eza escroquerie ce n'est pas normal tant que no mutu bozalaka na ye partenaire na yo moma ya omoni ke no eza moma ya fiti ukabwani na esili escroquerie te batika basala mabe c'est pas bon toza na partenaire na yo so akomi moma ya pasi okoki mpe kosunga ye c'est comme ça mibali basalaka bongo eza mabe mwasi soki bayini ata mapasi bo continue kaka soki eza te olobi na ye mais seloke se oboya ye otika ye mwasi mosusu soki olobi na janvier kozongana bongo eza mabe basi mpo kochange eza mpe basi mosusu akolinga mibali ebele ya décembre azwi koto asangisi ekoma mpe ya janvier azonge papa bana na ye eza mabe mwasi mpe azala mpe mobali moko mobali mpe ezala mpe na vérité mpe ya mwasi na mpo olobele vérité ayeba ke nazangaka na mutu nakozanga nango mpe nakozanga conseil nga na mapesa ya mibali bazalaka sincere na basi na bango azala na vérité mpe mwasi na ye mpo soki ya mwasi vérité motaka te mobali nanga azangi ntango ozala nango akopesa ngai conseil mpe napesa basi azala mpe na patience eloko ezoboma basi patience mpe eza te yebaka ete awa ozali kokima deja bacharge na yo na ebandeli boye kino bokokomaka na ndaku yebaka kozala mobali ya malamu te po bana na mwasi nyonso esengeli okipe bango kasi yo deja awa na ebandeli ozali kokima charge na yo yebela mobali mwasi pe yebela mobali nini ozali na relation po lobi charge kozongela baboti na yo. Oui. Avec Jimmy Mukendi sans filtre, ici quand on décortique kaka actualité Bolanda. Problème il y a transport. Ministre ya ba infrastructure nzele ezali soutien na Kinshasa, gouverneur ya ville province ya Kinshasa nzele ezali soutien na Kinshasa, ministre ya transport national VPM transport ezalité transport en commun ezalité bateau ba tam la transport à privé bazali ko sala ba 4 heures du temps na ba distance ya miki ministre provincial ya transport mêmement il faut qu'on s'occuper na population soki bazali ko pesa bino ba rapport ya lokuta ngai na ebisi bino biso tozaka chaque jour na terrain même lelo tozaki na terrain automoni eza pasi population azali ko continuer ko lela population azali ko finga population zali ko loba mabe sali ba loba ndenge ni po boyoka bo changer
est-ce que n'est bon to continuer donc il faut quelque part bosser à quelque chose ba réunion ba décision ba réunion c'est bon mais ma réunion c'est ça qu'on les sur le terrain match ezama B et ils allaient qu'on finisse sa président de la République ils allaient qu'on finisse sa gouvernement ils allaient qu'on finisse sa premier ministre mon amta de responsabilité na tout ça là et lo moko et lo bata ba opposant ceux qui ont quitté au démissionner tiki mutu muso sala to lo bi ke musala bo tinanga et lekinga kilo bo cha mutu muso ta muso akoya na impulsion muso parce que makamba ba kondi ezala na moto likambu ya grand ministre to petit ministre grand ministère to petit ministère te ezala pe esprit ya mutu na force ne mutu zo memela makam na vision ya mutu parce que ceux qui ont sans vision Kinshasa ezala OK mabe je préfère le dire comme ça et que ba kondi ba yoka boye ba ke ndenge makambo yo ke na Kinshasa ezali bien te transport passi bato baza ko souffrir na ba privé na transport en commun ce qui ba solution palliative ya noki ezalité mwana mutu na mutu aro porter charge na eti na suka to na suka édition lelo e bandi biso semaine bolanda biso na ba chaîne partenaire p na ba réseaux sociaux na biso nyonso tous allez on a toujours pour na conserver bino magazine